Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Lelo tokolobela ba mystère ya tata Simon Kimbangu pona koya na ye ya le 12 octobre 1951. En tout cas bandeko na ngai bino nyonso bolandaka nga. Il faut toyebaka ba histoire na biso ba yindo bandeko. Bozwaka te ya kolandaka. Botiaka elika na miziki te. Kolandelaka makambo ba pays mususu. Kolandaka landa ya yo moyindo. Ba mystère caché. Masolo ya bonzambe eza awa. Bobetaka ngo kara. Botiaka ngo mopanzi. Ndeko na ngai. Pusana yoka olanda. Ba mystère caché. Oyo. Tozalaka na yango. Bolanda yango. Po. Lelo toza na 4e génération. Na 4e génération. Eza na makambo o ezali na kati ya 4e génération bandeko bayebite. Totangaka Bible. Bible ezali le passé. Na tango ya ba 3e génération. Na tango ya ba 2e génération. Kolo tango azalaki na 3e génération. Bandimelaka ete. Azalaki pe na Bible te. Na Ancien Testament. Azalaka te. Tango azalaka. Bandimelaka ete. Kokende ya nkolo Yesu. Nde ba vérité ebandi kobima. Yango tolandaka biso nyonso tokumisaka nkolo Yesu. Malgré mingi bakumisaka ye bayebi ete. Mais biso bakimbangiste toyebi ye. Alors, tozali kolobela likambo ya tata Simon Kimbangu. Ezali très important kolandaka yango. Zwaka penza temps. Opusi kiti ovandi. Olandi makambo ezalaka important. Bandeko na ngai. Eza très important. Bandeko. Tata Simon Kimbangu. Mingi bayebaka ye te. Mais boyebaka ke. Nzambe o akeli likolo na se. Ezali tata Simon Kimbangu. Bolanda ngai. Kozano te ya kobayenga te ndeko na nga. Po kobayenga lelo lobi. Okozonga pourquoi na bayaki mama o abandaki kote ya biso. Kozanga koyeba na biso. Kobaye maloba ya makambo ya Kimbangu. Nde esalaka biso bayindo tozala kaka na pasi ti lelo. Pona yebi kende na zolo baboyeza na batu mususu bazo baye. Mais zwa temps ya koyoka eza très important. Na 4e génération oyo. Tozalaki na tata Simon Kimbangu. Na 1921 abundi asalaki oyo asalaki pona yo moto mundi ozwa bosomi ozwa pe valeur okuma pe kotelema liboso ya bato. Kaka na 1921 ayako kangama akotaka prison na Lubumbashi. Na Lubumbashi kuna azalaki abandaka koya na ndako. Aza na prison mais po ye azalaki omniprésent. Donc aza na prison mais aza pe partout. Abandaka koya na nkamba kotala mama Mwilu na papa dia Lungana na papa dia Ngenda. Wana papa kisolokile si bakangaka ye avant azalaka déjà na prison. Na boma. Esika azalaka na boma. Mais papa dia Ngenda na papa dia Lungana bazalaka nanu na nkamba bandai kovana na mama Mwilu. Soki papa Simon Kimbangu azoya, omona mama Mwilu ayesi bafukama papa azoya. Bakofukama papa akoti. Tango papa akoti, papa dia Lungana koyamba papa Simon Kimbangu. Akoyamba ya komata na nzoto. Mais papa dia Ngenda soki alinga simba papa Simon Kimbangu abandai ko simba ete. Soki alinga kende koyamba mais azo tuta ete mupepe. Donc soki akodo eza lokola esprit donc amoni mutu boye mais soki ake simba ye azozwa ete. Soki alinga simba ye rien. Ayamba ye ezo simba te. Okomona badolela talaka mwana suka batika kai na 3 ans affection papa ezana. Akobanda kolela azo simba papa mais ezo simba te bazo tutana te. Maboko ezo simba nzoto ezo simba te donc asoka yambi ayamba ye alekani mupepe. Azokoka kotuta ete. Nde papa dia Ngenda bande ko regretter tango azaki mwa mukie. Mama Mwilu alomie papa pona nini? Pona ni mwana azokoka kosimba ote. Papa dia Lungana azokanga ye na nzoto nenga lingi. Ayebisi ye boye. Ye azana mission. Nzamba apesi ye. Ndenga azana soki akokisi mission wana. Akoya komona nga esika na zana bonzoto boye. Akoya komona nga. Asala nanu mission oyo na pesi ye. Donc c'est ça. Ezalaki bongo. Ndepe atikalaki na mission na ye. Papa Simon Kimbangu ayaka. Bakutanaka na papa dia Ngenda basulolaka. Mais basimba na kate. Akoki kosimba ete. Po ye papa dia Ngenda azali kaka tata Simon Kimbangu. Ye moko aloba yango ke na kobotama na 1918 na ndenge papa dia Ngenda botamaka. Yango ndoko akosimba ete po bazalaki kaka mutu moko. Et après te ko koba na tango alobaki ko komona nga esika na vandi na bonzoto.
et comme na 1951 ne bande tanto kotika na 1951 wana papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Papa Simon Kimbangu akei kokutana na vice gouverneur Oshwe. Ayebisi vice gouverneur Oshwe naza na besoin na kutana mwana ngai ya ngenda. Naza na makambo kosolola na ye. Vice gouverneur Oshwe a répondre en tout cas makambo yo nga naza na droit ya kokutanisa bino na mwana na ote. Donc makambo eza ya ngai te. Il faut na solola na vice gouverneur Peigné. Donc soki na sololi na ye oya ko répondre nga ndeto ko yeba ni to kosala. Alors pas de problème nga moko nazoki na kokutana na vice gouverneur Peigné na solola na ye. Ye moko akei kokutana na vice gouverneur. Na ndenge na eka na ba mystère akutani na ye. Ayebise naza na besoin ya kokutana na mwana na ngai ya ngenda. Aya kotala nga naza makambo kosolola na ye. Ye alobi vice gouverneur Peigné alobi en tout cas makambo yo eza makambo na nga te. Nga na koyiko tsa en contact na mwana te bokutana bosola. Il faut solola na gouverneur général na Kinshasa. Soki na sololi na ye oyo ye akoloba yango de tokoyeba nde tokosala. Alobi pas de problème. Vanda na yo penza nga moko na kokutana na gouverneur na Kinshasa. Ona kosola na ye boyoka nga moko nazoke. Donc papa Simon Kimbangu naza na Lubumbashi me alimwe kana ba mystère na ndenga salaka wana. Ayoko kede ti Kinshasa akutana na gouverneur, asololi na gouverneur. Gouverneur alobi o eza makambo na nga te. Nakoki kosala ngo te. Gouverneur général alobi il faut na solola na roi belge. Ponga moko nakoki kosala makambo te. Naza na droit wana te. Il faut na solola na roi belge na yoka oya koloba. Papa Simon Kimbangu alobi t'inquiète, za no pena kimia nga moko nazokende ti Belgique na koma na palais royal na solola na roi belge. Pona likambo ya mwana na ngai. Bande wana ngai papa Simon alimwa na ba mystère na ye, omniprésent, azalaka partout, omnipotent. Nde ayeko kende na Belgique. Akomi akutana na roi belge, ayebisi ye naza na besoin mwana na ngai ya ngenda aya kotala nga. Nakutana na solola eza na makambo important oyo na kosolola na ye. Bande ko bolanda nga bien vraiment. Bozwa pena temps ya koyoka bolanda ngai. Nde ayebisi OK d'accord. Na benga kuna po bazoma yo kokutanisa ona ye. Nde roi belge ayeko benga gouverneur général ya Congo. Gouverneur général ya Congo ayeko benga vice gouverneur Peigné. Tanga bengi vice gouverneur Peigné yepe ayeko benga vice gouverneur Oshwe. Tango abengi ye basali ba contact ba sololi makambo nyonso epesi d'accord. Tango epesi d'accord papa de ngenda aya nde bayeko tia ye na mutu moko donc azala wana. Mutu moko azala wana ti bazo solola na tata na ye mutu wana azala wana. O a traduire bango makambo oyo bango bakosolola. Batie basangisi ye na mutu wana bake na ye. Ayeko kende tina prison esika tata Simon Kimbangu azalaki. Kokutana na molimo bande kokutana basololaka. Mais komona ye boye kotuta ye pe kosimba ye na bonzoto. Ayebisaki okoya esika nga na vandi kuna nde na kosolola na yo. Nde okomona ngai. Okosimba ngai. Nde papa Simon Kimbangu bakutana na papa dia ngenda na kati ya prison. Bazo solola. Papa Simon Kimbangu ayebisi ye boye. Na année oyo na 1951 na année oyo bana na nga bino nyonso misatu basi na bino baza na bazemi. Mais oyo akobota le 12 octobre boye bakenga wana na zongi bozongisa kombo na nga. Oyo akobota kaka le 12 octobre nga wana na zongi bande ko bolanda nga bien. Na otia pe audio eza awa maloba ya papa dia ngenda bokoyoka. Oyo akobota le 12 octobre wana ngai na zongi bozongisa kombo na nga. Nde papa dia ngenda tango basisi pe kosolola papa dia ngenda ye kozonga. Tango azongi apesaka sango te apesi sango na baba nyonso misatu. Mwasi papa Kisolokele azaki na zeli. Mwasi papa dia Lungana azaki na zeli. Mwasi papa dia ngenda pe azalaki na zeli. Na 1951 wana bango nyonso misatu bazalaki na bazeli. Bango nyonso misatu babika ke tata akobotama kati na biso. Akobotama epai ya nani? Yaida ke oyo akobota mwana mobali seke tata ye wana azongi. Bakomi ko s'inquiéter. Akobotama epai ya nani?
bango nyonso baza na bazeni akobotama epai na ekomi sikoyo likambo moko bakomi kotalela yango. Bandeko toye kokóma na le 12 mars 1951. Tant tokomi le 12 mars 1951, Maman Salulu mwasi apaki solokele aye kobota Maman Nkete Marianne le 12 mars 1951. Sikoyo tango déjà aye kobota na le 12 mars 1951, bayebi déjà ke aboti mwana ya mwasi. Papa mwaye aya ezate donc eza yete. Po bayebi ke tata lobaki kobota le 12 octobre. Eye koleka. Toye kokoma na le 4 août 1951, Mama Bibi Mvete Diangenda aye kobota aboti mwana ya mwasi. Le 4 août 1951, Mama Bibi Mvete Diangenda aye kobota Mama Christine Diangenda abotamaki le 4 août. Donc na le 4 août wana ezali pe journée ya ba jeune. Donc on fait rappel le 4 août wana. Donc eza na deux fêtes. Mama Christine Diangenda botama le 4 août. Le 4 août wana pe kaka papa Simon Kimbangu alakisaka papa Diangenda journée wana le 4 août ezali journée ya ba jeune. Le 4 août ezali journée ya jeunesse vallée ya Kinkewa. Na Kinkewa papa Simon Kimbangu alakisaka papa Diangenda journée wana le 4 août ezali journée ya jeunesse. To fait rappel le 4 août wana journée ya jeunesse na Kinkewa. Bandeko na ngai Mama Bibi Mvete Diangenda tango aye kobota Mama Christine atuni boye na boti mwana nini alobi bayebisi yo boti mwana mwasi. Mama Bibi aganga asimba mutu aloba bokonje zongi na nkamba bomoni tango alobaki kaka bongo apikaka Kriste apike Kriste akufaka te akufi. Mama Bibi akufelaka wana kati motema kufi. Baleli wana papa Diangenda azalaki te. Baleli basali mikanda na hôpital wana basali mikanda nzoto ekende wapi morgue. Bazwi nzoto baki kotia na morgue. Tango papa Diangenda ye koya batuni mama za wapi? Mama akufi, mama aza na morgue. Papa Diangenda kenda ti na morgue mama zalaki. Akoti na kati ya morgue. Abima na mama bandeko nanga akufa kile batiaki deja na morgue. Tango aye atuni mama za wapi? Mama akufi, mama za na morgue. Aketi na morgue akoti. Kokota na ye balakisi nzoto mama esika za ezalaki. Papa Simon Kimbangu alamusi na kati ya morgue abimina ye na loboko boye bazongi ti na ndako. Papa Diangenda alamusi Mama Bibi na kati ya morgue. Asimbe na loboko bazongi ndako. Oba pasteur na bino ya lelo bokanisaka bango so benga wa nani mwasi akufi banda ekosaba prière ebele mwasi ala mukarate. Papa Diangenda bongo te. Oba prière ebele te. Ana temps wana te. Ayeka kazwi mwasi na ye bazongi. Obino bo bato mokili bakosala te. Papa Diangenda sala kango. Bakosala accident boya la musi bato wana nyonso. Donc faut bomona ke baza bato ya mokili oyo te. Bana nzoto me baza 100% mutu te. 50% nzambe 50% mutu balati nzoto. Me baza banzambe. Azongi na ye. Azongi na ndako. Liloba wana kaka lobaki ke bokonje zongi na nkamba. Yango nde bomaki ye. Mais papa Diangenda ke na morgue abimisi Mama Bibi azongi na Mama Bibi na ndako. Eye koleka wana le 4 août. Septembre, octobre koki. Papa lobaki na kozonga le 12 octobre. Na kozonga le 12 octobre. Pe le 12 octobre wana yango pe kaka lobaki na kokufa le 12 octobre. Mukolo na kotika nzoto oyo yango na kolata nzoto ya sika. Mukolo na kokufa eza mukolo onga na kobotama bandeko na ngai. Soki ezalaki na kati ya Bible nde basala Bible nde bondima deja kala mais tango bozo yoka ngo epa na biso bato tozana bino elongo tolwa bokondima ngo te bato bakondima te. Eza ba histoire oyo bofo kobombaka po lobo kokoma kotanga ngo na Bible eza très important. Eza vraiment très important bandeko na ngai. 4e génération ya tata Simon Kimbangu. Ya tata Simon Kimbangu ayena les 3 trinités.
Mais bato bayebaka te. Tangu toyeko koma le 12 octobre. Papa Simon Kimbangu avandisi bato azalaki na bango bande ko sona na prison. Papa si abimaki na ye na prison. Avant tokoma le 12 wana papa déjà si abimaki na prison déjà. Abamindela bando kanga ye kaka kuna mais sinon te ba date na ye akotaka sous prison te abandene ko vanda wana mais azalaki sous prisonnier te po date ne si ekokaki déjà banda le 3. Mais alobaki na kozonga sous prison te mais azalaki kaka na Lubumbashi po alobaki akozonga te akokufela kuna ndako zelaka mukolo wana ekoka akufa po abotama. Te okoma le 12 abengi ba papa oyo bato o bazaki ne pemene ayisi bango na yebisaki bino mukolo oyo ngana kokufa eza mukolo na kobotama. Ngonga elingi kokakala te. Ngai nazotika nzoto ona 15h awa. Na 15h wana ta ngana kotika nzoto. Bobengi na nkamba oyo kobota pe kaka na R wana bozungisi kombo na nganga wana na botami bandeko. Bolandanga bien. Po to woni ke mingi bazoloba trop. Ke basi mo Kimbangu azu esika eza ya yete. Esika eza ya yete. Esika eza ya nani? Po tata Simon Kimbangu akenda te alata kaka banzoto na ya sika. Renouveler ka banzoto na kaka. Soka alobaki na kobota na 1918. Ayeko bota na 1918 na kombo ya Diangenda. Ye wana atelemisaki lingomba. Ye wana lakisaki nguya na ye. Ayeko loba lisusu na kobota na 1951 azotika sikoyo nzoto ona lata sikoyo nzoto. Do tata Simon Kimbangu ye wana 21 koko nzambe ya mpungu oyo abelelaka na tango bakoko na biso ke Kimbangu fula mwana Kimbangu azalaka te existaka te me kombo na ye deja tango azobelaka Kimbangu fula mwana lamuki Kimbangu fula mwana biki me wana siko bazosalela molimo bamona ete molimo okomona bebe prématuré mwana mutaka obelaka koba tata Simon Kimbangu mwana lamuki bakobela koba Kimbangu mutu abiki. Et koleka ti tata Simon Kimbangu oyo bado obela na molimo amibimisi me voici en personne na bonzoto. Et koleka ayeko bota na 1918 ye wana Diangenda papa Simon Kimbangu azosala musala na ye mais tellement que azalaki déjà mwana amipesa kimika place na ye ki mwana ponza bato sa baloi de la nature tellement ye moko abota ke abaki ngabo muna kobotama mais tellement que abotama comme mwana amibenga ipeka mwana ki tata nanga siko tata alobi ki nazobotama mukongana na kotika nzoto o nazolata nzoto mususu nazobotama lisusu. Donc ye wana azasusu mwana te oni te me azali ye moko tata Simon Kimbangu mvuluzi sa divinité yawe die Congo tata Simon Kimbangu ayeko botama. Donc tangu kaka azokata bingonga ekoki abeti libubu koto 3 fois alali bande kotanga alala kibongo bana moko akei baningisi boye hazate baningisi papa kei baningisi bato bandiko lela babengi na nkamba mwasi ya papa dia lungana mama kiwa sishilwa ayeko bota papa Simon Kimbangu kiangani. Donc koto akufi koto yo abotami bandeko nazota maloba ya papa Diangenda bolanda po bandaki kolobela yango tango ayokaki on tata Simon Kimbangu ti ayaka ayebaka déjà ke tata akobota malisusu alobaki akozonga le 12 octobre atika maloba na nyonso oeza épreuve oyo mokili fo eyebaka mokili fo yokaka na ti yango sikoyo. Mais on a passé, dans le papa Simon Kimbangu toza na passe. Toza na kasure te. Soki toza na kasure, nde makambo mingi oyo tozalaki koyemba yango na ntango na kala yango ezali komonana. Donc ba chanson na biso oyo bakantique na biso ezali message. Ntango wana soko nazali koyemba bamama mingi bazalaki kolela. Tango na soko tokanisi bankole tango na bamama mikala bango bazanga bakokuna na relégation kasi soko za koyemba nzembo tokanisi bango mingi bazanga kolela parce que bamama mikala bazonga dutele tolobaki mpe mosusu toyembi mokolo ya kodunga libongo kosekwa nakanisi bomoni yango nano te bomoni yango nano te bomoni yango
Simon. Alléluia, Tata Simon. Apesa que la que tiene le 12 octobre na kuya. Donc la kuya c'est quoi kuya te? Na komuna tata mwana bien au centre. Amen. Voilà, j'espère que Bolandi bandeko na ngai. Apesa ki la ka etela le 12 octobre na koya. Tata alobaka likambo na ye avant esalama. A préparé déjà à lobby. Apesa la ka etela le 12 octobre na koya. Nzamba alataka nzoto soki alati nzoto o eyaka na badele nango. Do soki ntango ekoki atika nzoto alata mosusu atikaka nzoto wana alati mosusu me yango toyebisaka bino ke nzambe akufaka te kimbangu akufaka te oyo balobi na kati ya Bible le dominateur du monde oyo akoya kovanda oyo kolo oyo alobelaka na Jean 14 so otali 14 verset 15 otali tina okiti tina 26 30 otangi nyonso wana okomona kolo Yesu alobaki mosungi akoya vana bino libela na libela. Donc molimo mosantu akoya kovanda na bino libela na libela. Bandeko na ngai. Na kati ya Bible balakisa bino ke molimo mosantu azali mutu te. Molimo mosantu azali ndeke, azali pigeon, azali soki na bakombo nyonso o babengela ye, azali esprit amonanaka te, nzambe amonanaka te, nzambe aza mutu te. Mais soki otenga na kati ya Bible komona ke Dieu a créé l'homme à son image. Do basala mutu na ressemblance na bango. C'est leur ressemblance na bango. Alors, tant nzambe asali mutu na ressemblance na ye, c'est que nzambe aza mutu. Biso, tozane ba ressemblance na nzambe. Nzambe azali mutu bandeko na ngai. Tangu ya kala, bakoko na biso bandeko benga, mpanzu, nsaku, nzinga. Si je me trompe pas, bakombo bandeko benga, donc, tata mwana pe molimo mosantu. Bakombo wana misato. Mais bayebi te ke lelo bakombo wana elata nzoto ndenge tango ya kala bandoko benga kimbangu fula mwana mais après baya komona kimbangu aye komona na en personne mais bakombo ya mpanzu bayebi te ke mpanzu azali nzambe tata azalaka deja na biso nsaku azali nzambe mwana azalaka deja na biso nzinga azali molimo mosantu azalaka biso balata deja nzoto na 4e génération kuna ezalaka bozotanga bakombo wana me bozoko imaginer bango mais balata deja nzoto tozalaka na bango physiquement pe spirituellement yango bozomona ke tata Simon Kimbangu alobi mukolo na kokufa ezali mukolo na kobota alobaki ke na kozonga le 12 octobre bolandi yango bandeko na ngai soki azalaki mutu apamba awe kosala makambo na nyonso asalaki mindele bayebi sekele me babomba pona nini po nzamba yebi ke nzamba aza moyindo soki mutu mundu amiyebi kaka vérité wana bango bakozala suna esika te yango wana bazwa babombela biso le vrai histoire bazo babomba bazwa histoire na biso balata ngo bakomisa yango ya bango poto lobaki nzambe aza mundele nzambe aza moyindo te mais nzoka nde nzambe aza kati na biso place bokomona fin fond wana ya pauvreté ya pasi esika nzambe avandi lingomba wana bofingaka église kimbangiste église ya bakoko église ya bato ya pasi bazaka na eloko te nzoka nde kuna nzambe avandi moye mutu ayeba eza te tozali konyokama mpona bozoba na biso tozo comprendre te tata Simon Kimbangu kiangani ye wana tata Simon Kimbangu yende ebandeli ya mokili tozalaka neti lelo mokokisi ya bilaka barevelaka biso tangu deja ke papa diangenda deja bayebisa papa Simon Kimbangu ke na kozonga le 12 octobre le 12 octobre ekoki tata botami bozomona te ke eza mystère donc likambo nyonso ezalaka lingoma na biso barevelaka biso toza bana ya tata bana bilembo bana bilaka nyonso tozwaka deja par révélation siko nazo comprendre te tangu bato oyo nyonso bakenda libanda wana bakomprenaka te ke bango bozobondela na kombo ya tata Simon Kimbangu mais boye te ke tata Simon Kimbangu tozalaka na ye deja naloba bato babima libanda lingomba ya bandeko banoki mbangise na yebi na bino ke bokomi ko apprendre makambo sika deja o bozo ko apprendre ezoko bakisa implice epai na bino et puis pe bato ebele pe ba comprendre deja bakoma koya nkamba
ba oyo bazali na kati ya lingomba batika na bango esika na bango banon kimbangiste ebele tata ye moko azokende korevele bango bazoyaka nkamba baya kozwa bisika ya bato wana epui bakende babonela na nkombo ya tata Simon Kimbangu me babonela nkombo ya Kimbangu kiangani te bayebi teke ye wana na ntango wana ye mpe kato wana na ntango papa on mama oboneli na nkombo ya Kimbangu oboyi kiangani yebake Kimbangu akoboya yo mokolo wana po eza c'est la même personne oboyaki nga na nkombo na ngai ya kiangani oboyaki nga na nkombo na ngai ya kiangani sikoyo okobondela nga na nkombo ya Kimbangu mpo na ngai na kiangani oboyi nga me na Kimbangu ndo ndimi nga te akoboya yo eza ndenge moko na nkolo Yesu oboyi tata na ye okolo Yesu se ye wana pe ka tata Simon Kimbangu po nzambe ka azaka moko kati ya les 3 personnes en Dieu donc nzambe moko na kati na bango misato oboyi tata na ye Simon Kimbangu ye pa kowanga na yo oboyi Kimbangu kolo Yesu akowanga na yo oboyi kolo Yesu Kimbangu akowanga na yo yango wana toza lelo toza na tata Simon Kimbangu ndeko na nga toza na tata Simon Kimbangu bino bato bokenda bokanisaka ke bana batata baza o makila to boite makila Kimbangu ezali lokola bana Israël les 12 tribus de Israël bango nyonso te bazalaka na kati batongaka Jérusalem misusu bakendaka 10 bakende batikalaka mibale nde batongaka Jérusalem alors bino soki bokotikala te botonga Jérusalem esika tata aza bokei bokende donc boza lisanga na 12 tribus de Israël ba o bakendaka ba o babebisaka bakendaka bino boza lisanga na bango biso pe totikali na tata alors bandeko bozolanda nga botika koforce bato esi bakende na bango botika bango bakende etangamaki ezala bongo po nzambe azaka moko me soki bango nyonso bazalaki balinga balobaka bo baza banzambe me baza banzambe te balingaka balobakaki baza banzambe bango nyonso banga bazala ba Saint Esprit te ba oyo kutu baza na kati bakiangani esika kolo Yesu ye moko aboti banzambe babibimisi te baza baconseiller baza wana les 3 trinités tozalaka na bango baza baconseiller donc eyebanaki ekozala bongo ke lingombe kopanzana bato mosusu bakokende ke batata nyonso wana bakozala na kati te bakoloba ke bango nyonso babanzambe me nzoka nde na kati na bango nyonso te baza banzambe babotami na libota ya nzambe me baza banzambe te nzambe azaka moko ye wana toza na tata Simon Kimbangu kiangani molimo mosanto nzambe kati na bato ndeko nanga sosola toala nzambe mosusu te lelo soki mokili mobimba efungwami miso comprendre ke nzambe Dieu est noir Jésus est noir baza na nkamba Nouvelle Jérusalem place tokozwa kimia tozwa tata Simon Kimbangu tochaine esika na ye bandeko na ngai tozochola tozofinga tokende kodore bato mosusu me motaki tokozwaka kimia te obelaka nkombo kolo Yesu me obelaka ye bien te yango ozwa pouvoir mindele bazwa te ndele pouvoir bazwaka ya 1 quart siko yo oza na 3 quart ozwa ngo siko te soko sosoli tata Simon Kimbangu te soko ndimi tata Simon Kimbangu kolo Yesu akomilakisa epai na yo verset biblique na pesi bino ya Jean botanga yango kaka botanga yango so tangi okomona kolo Yesu akomilakisa epai na yo oyo akolinga tata na ye akomilakisa epai na ye. Donc c'est ça. Oh nanga na bino yango wana. Tata Simon Kimbangu toza na ye. Papa dangi na lobi yango tina audio na ye boyoki. Oyo ako comprendre, a comprendre. Mais so yo comprendre no ka tende ko nanga etali yo. Biso kana nzambe na biso. Yo soko la ni dolaki 12 wana bana Israël. Mi baleka ni batika batonga ki Jérusalem. Mais soki yo la ni 10 wana bakendaka po bango bazaki na nguya wana te bango bakende. Bango pe bapanzana ka. Bango turo ne ko panzana za te poani. Po bango ne so koza esika mote fo bakende po nzamba tika la kimia. To adorer ye. Azala kimia azala pepe. So bango ne so azala ki makele nge bando zala kaka. Bango bakanisa bango ne so baza banzambe ni baza banzambe te. Donc etangamaki ezala bongo to yekela ngo mutema pasi te. Na ba oba kozonga ka to yamba bango ba oba kozonga pete bakende pe ka keza pe problème te. Etangamaki. Donc on ngana yela bino bandeko yango bo mata bokita. Pour comprendre que tata Simon Kimbangu ye wan tata Simon Kimbangu ngani bozana na épreuve moko te boya ko c'est épreuve yango na lobeli bino siko épreuve nini bino boko ya nango ezate bona matière ezali na kati ya nkam yango na bato bozomona bato bakenda libanda wa journaliste ba osala ba émission bazaka nkamba bo bimisela biso matière na bino boya bomilakisati
bopesa kasi bozala épreuve yango boza na épreuve te po batala bino bolobelaka nkamba bolobelaka nkamba après avoir kolobela nkamba bozochola na sese bandeko nanga mabe eza makasi tozala prudent bandoki bazaka bato babimaki na lingomba babona lokwa bayebi bingme bayebi eloko te biso be bana tata tozana mpona kolobela nzambe molimo mosantu oyo akomeka tan oyo eza ntango na biso bino etikali moke bosila po tata alingi asepelisa bandimi na ye bino bowana esika te bokolimwa. Bon, merci beaucoup na tutu balandi ngai papa Simo wasamuna sikavutukengwe yandi ukwiza tutalanga batala pe le 12 octobre sali nini akufi abotami maloba ya nzambe kokisamaka te ekokisami soki yo kotia tembe yo nani oza nani yo koboya ngo yo nani yo oboya maloba nzambe boni buzoba boye kondeko. Franchement, merci beaucoup na batutu balandi nga na sepeli kozala na bino na sepeli kopesa bino message oyo ezali vraiment très important bozwa yango bo partager bo aimer bo commenter ko bosanaka ko s'abonner na chaîne te ezali très important. Merci beaucoup, tomani à la prochaine. Bye. Ai, que